Mesdemoiselles et messieurs, nous venons de vivre là un concert exceptionnel. C'est le retour de la musique congolaise moderne dans les grandes salles avec Werason, le roi de la forêt, qui est avec nous sur ce plateau des fortunes qui est réalisé après cette prestation extraordinaire au Zénith de Paris. C'est pour la troisième fois que Werason joue dans cette salle mythique et ça consacre, je l'ai dit, le retour de la musique congolaise moderne sur la place internationale. Avec moi, Kerwin Maïzo qui résonne, en fait, son nom vous fait penser déjà à la radio internationale, RFI. Kerwin Maïzo, jadis ministre d'ambiance sur Raga FM. Ça fait longtemps, musique Yabiso, et ben nos côtes sont dans la minene. Et d'ailleurs, on doutait, on se disait que Wera, la minute yo azoya na Zénith, Malili, et puis climat est malamouté. Mais finalement, Wera a fait déplacer un monde. Est-ce que Yomoko Zela qui vraiment Ngulupawan? Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir pour Nangaï, Kerwin. Vraiment, Namouni Soussou d'abord, vraiment merci. Parce que conseil Zagi Lobeliki, moi les lots, déjà, Tamo Fana s'est reposé. Mais Namouni Soussou vraiment, et Salingaï, Yves, en tout cas, merci, merci beaucoup, Ndibouye Hôtel. C'est un grand plaisir pour la culture congolaise. C'est-à-dire, culture nabiso et ça quoi avancé. Et ça, bah, salle moko, bah, grande salle, il y a Europe, c'est pas même ma grande salle. Tant que bête à concert, on a ma communauté, tout bas dans la salle. Bah, Ivoirien, bah, Camerounais, bah, Nigérien, bah, Malien, bah, Sénégalais. Là, on s'y retrouve. Là, il m'a lamoté sur le plan politique, Namboka. Mais bon, moi j'étais d'abord déjà surpris à l'aéroport, au Bimi, avec un message: ne touchez pas à mon pays. SOS Goma. C'est avant concert. Alors Didier Ndenga, je pense que tout le monde a une image totale. D'abord, entrée Yahweh Rasson à l'aéroport, de que comme qui n'a voici Charles de Gaulle, au moment déjà on avait ne touchez pas à mon pays. C'était avant le concert. Hein? De la forêt. Touche pas à mon pays. Hein? SOS Goma. Ne touche pas à mon pays. Didier Ndenga balobi Zénith oloba troti mais la surprise ezali bakimaka nyama na wenge bakanisaka koteka matungulu balongwalongwa vrema na wenge bakanisaka koteka ndembi yuda sekutu watekaka mwana wa nzambe nzambe yaboyaka ye te likolo etala mabele eyoka Barobina Libulu, deuxième version, oloba troté. Yo bindenga badige, famille nanga tout basala matro mimi chikeba, le réalisateur Olivier Rabadoloba royauté il y a personne. Donc mingi olobéate na salle. Aele lekebele na monde ngo comprendre. Na sepeli quoi. Désolé puis après donc tout à l'image arrivé na eux, effectivement, ils ont confirmé que l'attaque bat t-shirt. Alors, étant donné que ils ont intrigué dans Werason. Ouais, Kerwin. Pourquoi est-ce que, dans la période, pendant que le Congo n'a pas de problème, quand même, le concert est bétami. Le concert est bétami en Belgique, au Canada, aux États-Unis, puisque les Congolais sont quand même assez productifs, assez prolixes. Le concert est bétami. Alors, comment se fait-il que concert na yonde ils ont posé problème? Est-ce que ils allaient pour yo obeti na tribune moko ya munene ou ils allaient beaucoup plus visible ou bien ils allaient impliqués sur le plan politique et tout ça là que concert na yo posé problème? Kerwin, c'est ça que moi je me demande. Na mi tout na question wana. Na ebité pourquoi il n'a chafa kwa takenga? Kerwin, est-ce que yebi ke tina yo beta concert à Zénith? Il y a ma camusous na ro tam so pona lobaka parce que pas comprendre quand même mes regrets na souci ngana zanango. Est-ce que yebi ke na ki menacer même hôtel nanga? So que hôtel nanga ina ibis bon mona vitre ibis eza ko panzana. D'abord ba menace na hôtel. Deux ba menace ko tambola na balabala tipo to comme na kata salle. Nta menga garçon moko franco.
na nsima na ngai ozosala osentima ki bazofile biso naye komona qu'on dirait derrière makambo ya vu les artistes baki derrière yango tolingani te kaka bacollègue no baartiste avant même na mata na scène est-ce que okoki koimaginer Yves tozobeta concert en même temps bazoyiba bamisi biloko na loge bayiba héritier valise kenda baportable yango ya mokuse toyaka na ye bambongo nango bazoya na dernière minute bamimishi mpona oyebi kaka ndenge ezalaka ozobeta concert mwa libanga nini mwa alaka moke na balancement tout ekenda na loge sikoyo nsima bayiba bino na loge moyen akata koyemba akende eza ti okoza na moral ndenge nini ata bino moko ezala kosolola maloba tolobi likambo eza mpona bonne marche ya pays ocomprendre mpo lelo oyo lelo ngaso na bi pendant ke bapopulation nyonso oyo bazalaka nsima ya batak contre ngai so yabi lelo to balonga 10% salaire na bango batinda na est moto akopesa yango aza te mais oyo ngai tia nasalaka baza mpe conscient bayebi yango mpe nasala makambo bien kami bapesanga mwa chance olezaka chaque fois concert ezali oye kotia badésordre sikoyo bazopinir nani bapinir culture na biso te moi toévolue bien eza te ocomprendre donc problème makasi oyo eza lelo nayebisa yo na comprendre ke parce nga na traînaka masse pour entre na ndenge lokuta te population ya kina yebi yango autour du concert apparemment menace salamaki hôtel vitre panzani après batbaye bakoti quand même plein la salle et puis bon on n'a pas compris où est Rasson qui devrait prêcher par l'exemple aye vraiment en retard. Non omoni jour wana kerowi nazobaleka mboko obi na bete concert wana moral nange ezaki bien ti nazo naloku nayembi te bayebisi nga prise libanda batie bapancarte bokota concert oyo te mbongo na bino ya bilamba bobomba yango. Nous devons stopper tout ça. Trop de musique dans le Congo. C'est tout excès nuit. C'est à l'excès la musique. Arrêtons un peu la musique. Oui, ceux qui le longan nazaki émetté. Je ne peux pas voir plus de 6000 personnes dans la salle. Mon toit a émetté. Est-ce que vous avez dans la salle? Tu peux imaginer que le son a le biquet 6000 personnes à l'auto marché. Dans sous 4000 euros marché. Ils sont nombreux ici à Paris. Mais ils sont nombreux, on a que Wera qui est venu, c'est tout. Je ne sais pas à mon pays. Monika, il y a un makanda Weranson, il y a un soutenir biso quand la marche oyo. Donc tozo senga artistes musiciens nyonso. Oh batata théâtre, oh maman théâtre va se faire ça. Moninga. Na évité na ko remercier ba fans. Tous les fans au Boyaki concert avec tous les respects. Vraiment na évité place na kocha bino. Bien que nga naza conscient, très conscient. So na banda ki na retard, eza volonté na ngati. Nga moté na bête na Zénith. Ba bête pe na Zénith. Ba bête ba concert résultat ezali. Mais où la bête musique à danser. Bat ba trop ou raki retard. Te ya faute na ngati. Nga kutu na ko linga jamais ko ya retard. Ata ya moto préparé 2 mois na kin. Toute une image pas Diego musique a bimisi yango. Nazana tenya ya bolingo na yo atanane na mi jamais natikala kotona nazana tenya ya bolingo na yo atanane na mi jamais natikala kotona na yo. Chef d'état-major. Malewa sans cesse. Anthony Kilanda.
ayebi akolema nde misu ningomingo makasi Claudia Sasula fia papa Sana muna na morisa changanisha na mamoyede Yozolimia kesha Pesa kasha sila motoki Samoti kelinga kikingasa Mikotisa na bolimo yoga zuwaga na oga sanzima Mikotisa na bolimo yoga zuwaga neba blezi Mimi chike baye milche Eske motema netoboki Ngana moni bolingo sopani Chéri iyoli mwenga ngaye Ebe mata ezwi na ngolisasi Ebe mpe kokufa double Teknode pona na kufi na nga double Musi Manga ke bolimwe maka Aso yo mi pro na monaga polisi Musana yo Chini fosi na so yo kaka santema Qui vous a dit dans ma vie j'avais déjà quelqu'un Bana bosana Ashada na motema nanga Boyo na ninga ezosa mi pedesha Azana susa polite bote Yango wana Pose koma pose na mukua Yango ezosala nga satima Pose koma pose na mukua Boligona mogona tumo pandeke Yamona zaka Mukula mapele Zela bozonya bunga na tangwa elanga ya nasa sespo Sukizo mwako zongela ngaye Kefeto Tuzanga mawaji sedati Papi kalubi Nachana chanele Aishati Oza wapi Imalela ya matiti Koliat mizula Bondelaka Hata ndenge ya simana mshiri